pasteur et ses problèmes. Nous voyons que l'Église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Pénoël, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Situé à Roua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde et bienvenue sur Erotech TV dans votre émission Laissez partir mon peuple. Et donc aujourd'hui nous sommes là comme tous les dimanches. Aujourd'hui nous sommes dimanche 1er avril 2018. Bonne fête à toutes les familles, vous qui fêtez Pâques. Donc aujourd'hui nous avons pour thème Bishop Tatumba. La Pâques. La Pâques. Na lingaki na posé mutuna moko. Mais à partir de quel moment ma manipulation ana ekota na mtua bandimi? Puisque pourquoi lelo mundimi apesaka très facilement surtout bino bandeko basi lelo kan nenge shuramboma maître shuramboma alobaka nan bolelite bokolela. Puisque bazo ebisa bino bazo kebisa bino tongo butu moi boningo yokate okokata salaire no na katikati papa kuto ayebi place mbongo ekende ete okamata une partie otindi na ba prophète lokuta na Kinshasa banganga kisi ba mandona na Kinshasa okansi ba osambelela yo on dirait yo bible te opesi na ba passer na kati église bana batika nzala cantine ba futite loyer ta mususu bozana problème mais okati opesi passer tam so asambela tam so melane ba whisky na mais à partir de quel moment batu ba komaka na facilité à opesa alors que ndako zokufa ba pasteur oboni église nyonso chaque église a une doctrine. D'accord. Mais l'église nyonso soko kote na église nyonso eza na marche à suivre zo benga ngo ba fermissement. Ah bon. Pasteur a sali modèle yaye a utilisé les versets yaye. Donc doctrine au pasteur na bishop pasteur belingo ba ligablo donc mona ngo yangona doctrine belingo ba ligablo mutira mutira poto za même seigneur biso na cause moko ya Jésus c'est comme les anga o lipeka Yesu nga liboko ya Yesu o côté liso ya Yesu et comme les anga mutira na ligablo na voilà, c'est-à-dire que c'est une manière d'endoctriner tant yo une église ba yambio yo ezana ko la soupe suki okoyi na soupe oui yo ye ozomona batu teme batu nyonso bamoni que yo ye. Ah voilà. Est-ce que Zoland tant que yo zoko ten église peut-être yo mis sur les fixé sur le pasteur mais batu nyonso bamoni yo que yo ye mais yo zomona ka pasteur yo zomona ka pasteur répétez sur moi on est selinga moi bien tant que yo zoko ten église yo ozomona pasteur nde yo zomona nde yo zotalat mais batu nyonso bazana église bazomona yo Ningoye. Yo nde oye. Ah. Sikoyo mbala moko bazali ko cataloguer yo. Oye, ndenge toza na poto. Sans papier. Oye, célibataire. Oye, marié. Oye, homme d'affaires. Oye, cadre de l'entreprise. Mbala moko biloko wana ezoko pesa orientation. OK. Est-ce que Zolan tango yo kozala cadre d'une entreprise, bakendo ko sangisa yo na ba sans papier te. Directement, il y a une orientation. Mais yo zo mona ka église moni pasteur, mbala moko yo basa ko orienter yo. Puisque ezana un discours oyo be fo ba yebisa yo batu se fo ba yebate. Est-ce que Zolanda? Alors, place wana ne basa ko koma ba yebike, o sala ka musala nini? O touchaka combien? C'est tout un tableau d'études sur ta personne. Mais yo zotala kaka pasteur, mais système mobimba est si entouré yo. Une machine. C'est toute une machine, c'est un travail. Ce sont déjà initiés. Initiés. Ce n'est pas n'importe quel frère qui est chargé. Oui. Lobby des mafieux. C'est lobby, c'est une planification, c'est une manipulation, c'est toute une machine. On a la benga silence complice. C'est-à-dire les hommes, il y a pasteur. Oui. Wana bazali
après culte. Chaque chose en son temps. Onyokwami, et comme na moment ko tia frein na misala oyo osalaka. Soko zalaka ndoki, otiki ndoki. Soko zalaka ndumba, otiki kindumba. Soko zalaka muyibi, otiki muyibi. Po tenzambe aya kokota na bomo ina yo Yesu asekwa. Po ozwa lobiko na bomo ina yo. Ba mapa bolie, ba makila, ba Coca-Cola, ba Vitalo, ba melisi bino. Mais bambula la bambula bezo ko melango. Résultat mo ko pesa mana bomo ya moto ezate. Awa baza kolobela wa ezalete yo mutu ozoke na batima oye baeka ke no Yesu Kristo nde ifaya ko na kati ya bombo ina yo otambola na ba principe ba sengi yo okokozala o dépendre na mutu te faut la libre po nzambe a momon sanga na kati na bombo ina yo bino ba pasteur o lelo o bino ba tu nzambe o bo zu bana na nzambe en otage lelo bolie bozu nyonso ezalaki ya bango bo dépouiller bango lelo baza na bango ndengo wana mais lelo kaka tango bozolia wana. Est-ce que bino boyebi ke nzamba ko visiter? Est-ce que boyebi ke nzamba ko ya ko sala jugement? Lia mais là sala nyonso ko sala ndeko na ngai zo nyonso ko zo ya ndeko azana ngo tika e mobola ayaki pona ko luka libala na kati église yo commissaire mwasi na yo obotisi e bana merci. Oyo muso azalaki na bambongo na yaki na église yo akomi pauvre merci. Oyo nyonso azalaki na ba problème songolo nga na ko citer mona ngote na ba pona mais yo yebi yango ayaki na église osali mais tango bozo ko lia tango bozo ko mela nzambe oyo likola lobi nakoya akoya kaka les mêmes bolia na bino bo sepela menakoya mais ceux qui ne se souvenir bien na même butu wana ezaki na deux cris différents koto esengo ezalaki koto ekufa ezalaki attention de konangai yo zo sepela pozolia ya bato attention na jugement ya nzambe frère oyo azoyoka ndenge tozolo makambo ya laisser partir mon peuple oyo pasteur diacre nya ozoyoka biso ndeko la bino asala 30 ans azopesa bino mbela lobi ke longwa na makambo oyo parce que quand Dieu dit que je vais venir pour juger aza camarade na yo te